Ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kile macho kineko Kutala na biso Avide public Kunaga ko kile macho kinde Parce que le londiko Izane fe Parce que le londiko Toko sepela Nimo kope Oye bunenga avide public Benga kea Kamisi seba comédien De kokomo Abidi Bibi, Didier Masuki, Abidi Bibi, chez Didier Masuki, Abidi Bibi, Didier Masuki, Abidi Bibi. Pepa ya ya, ah pepa ya ya, pepa muzile zulwe. Pepa ya ya, ah pepa ya ya, pepa muzile zulwe. Muzola twatia silanga, novuva moto na kembelanga, kaka muzile zulwe. Pepa ya ya, ah pepa ya ya, pepa muzile zulwe. Jata ya ya, ah jata ya ya, jata muzile zulwe. Pepa ya ya, pepa ya ya, pepa muzile zulwe. Kweto kuzulu
nakosala nini mpo na nzoto nanga nasili kosala mpe nalembi. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant. Voici le temps de l'adoration. Nous t'offrons le sacrifice spirituel. Alléluia. Tu es Dieu miséricordieux. Je proclame ta bonté, ton amour pour moi, ô Seigneur, me remplit de ton adoration. Tu es Dieu miséricordieux, je proclame ta bonté, ton amour pour moi, ô Seigneur, me remplis de ton adoration. Seigneur, tu m'aimes inlassablement. Ton amour, je le vis en moi. Quand je t'ai errant dans les mains, tu m'as cherché, tu m'as purifié. Tu as fait de moi ton enfant. Que puis-je te donner en retour pour tout ce que tu as fait pour moi? Que puis-je te donner, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi? Que puis-je te donner? Ton amour, je le vis en moi. Quand je t'ai errant dans les mains, tu m'as cherché, tu m'as purifié. Tu as fait de moi ton enfant. Que puis-je te donner en retour pour tout ce que tu as fait pour moi? Que puis-je te donner, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi? Que puis-je te donner? Koloyo linginga mingi Namonite namaso nasalelio. Les cœurs sans vie de notre trop cher regretté Maman Tange Kikela, Monique, est là parmi nous. Nous pouvons à présent, sans tarder, débuter cette grande cérémonie d'hommage prévue par cette dernière. Au nom de cette grande famille éprouvée, nous tenons d'une manière sincère, chers assistants, à vous dire tous grandement merci d'être venus en ce jour compatir avec cette famille éprouvée. Vous êtes d'une grande importance à côté d'elle. Depuis qu'elle était visitée par cette circonstance douloureuse, vous n'avez cessé d'être là, chère assistance, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez soutenue. Elle n'est pas indifférente, elle est très très reconnaissante envers vous tous, et surtout que vous avez toutes les occupations, vous les avez délaissées, afin de compatir avec elle. C'est ainsi, par ce geste, elle se sent réconfortée
Et elle vous dit grandement merci de ce geste combien louable. Vous venez tous d'inscrire vos noms dans son livre d'or par ce geste. C'est ainsi qu'elle vous dit merci. Si vous avez accepté ce merci, je le prie de nous manifester par les acclamations, s'il vous plaît, chers assistants. Nous tenons et sans tarder, nous débutons ce programme par une prière. Après la prière, nous allons prendre quelques témoignages. Après le témoignage, nous vous présenterons la défunte Maman Monique. Nous déposerons nos germes de fleurs. Nous prendrons les mots des enfants. Monsieur l'abbé pourra chiter par les absous avant que le compte soit levé. Et nous prendrons également les mots de remerciement de la famille. Le déroulé de notre cérémonie de tout à l'heure. À présent, je vais nous inviter à la prière. Nous pouvons tourner nos pensées vers la prière, s'il vous plaît. Prions. Que tu nous accordes. Pour nous les humains, c'est un moment de douleur. La famille est en train de pleurer. Parce qu'il y a eu une soustraction au sein d'elle. Nous te prions, Seigneur, dans ton amour immense, de la soutenir en ces moments difficiles. Tu es la seule qui fait la plaie et qui la bande. Oui, bien-aimés frères et sœurs, là nous sommes en train de pleurer Maman Monique. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait plus partie de ce monde. Dans la vie, il y a un temps pour toutes choses, comme le dit la Bible dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps de naître, il y a un temps de mourir, il y a un temps de joie, il y a un temps de pleurer, il y a un temps de la chaleur, il y a un temps du froid. Aujourd'hui, Maman Monique a accompli les deux événements. Elle a connu une naissance aujourd'hui, elle est décédée, elle est partie. C'est pour nous dire que personne n'est éternel sur cette terre des hommes. Quel que soit tout ce que tu peux être, quels que soient tes avoirs, quels que soient tes diplômes, quelles que soient tes relations, sauf qu'un jour, tu passeras par la mort. Aucun humain n'a le pouvoir, n'a la capacité de décider. Ça, c'est un examen dur que Dieu nous pose. Comme nous ne connaissons pas nos années de décès, cela signifie que Dieu nous appelle à nous préparer. Nous sommes sortis d'une riche usine de Dieu. Personne n'est unique dans son genre. Dieu t'a créé unique tel que tu es là. Il t'a donné l'identité physique. Qui a ton physique qui t'appartient à toi seul. En dehors de l'identité physique, Dieu t'a donné l'identité vocale. Tu as ta voix qui est unique à toi. Que Dieu a tiré dans son usine de voix, il t'a doté d'une voix. Il suffit que quelqu'un qui te connaît, même s'il ne t'a pas vu, il entend ta voix et dit c'est elle. Amen. Amen. Applaudis le Seigneur s'il vous plaît. Dieu t'a doté l'identité vocale. Dieu t'a doté ta démarche. Tu es l'unique dans ta démarche. Ça c'est ce que Dieu a puisé dans son usine. En t'honorant. Il te donne la forme physique, il te donne l'identité vocale, il te donne ta démarche. Dieu te donne ton comportement. Tu as un comportement que tu as de Dieu. Tout un chacun a un goût. Dieu lui a donné un goût. Tel que tu as tes goûts à toi. Tu aimes les safou, l'autre n'aimera pas les safou. Tu aimes les avocats, l'autre n'aimera pas. Tu aimes le banane, tous les fruits du monde. Donc tu as tes goûts à toi que Dieu t'a donné. C'est une grâce que tu as reçue. C'est l'honneur que Dieu t'a fait. Amen, amen. Regarde comment Dieu t'a honoré. Tu es unique en ton genre. Alors, de cela, sens-toi fier. À ton tour, honore le Créateur. Dis, Dieu m'a honoré. Je suis unique à mon genre. Nous ne sommes pas des... Je suis une pièce rare de Dieu. Et comporte-toi correctement par rapport à ce que Dieu a fait de toi. À la place de l'amour de Dieu, retourne-lui l'amour. Comme on a toujours dit. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Regarde attentivement ta vie. C'est là où je vais chuter. Regarde les cadeaux de Dieu. Parce qu'après le péché dans le jardin, la loi de la prédiction est dans la vie de tout un chacun. Mais par tu puisses échapper, que tu échappes à la mort, on se prépare de quitter cette terre dans la paix en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc ils sont sur le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il y a sous le soleil, en dessous de la terre, tous les hommes d'affaires sont des menteurs. Toutes les autorités sont des menteurs. L'unique qui dit la vérité et qui est lui-même la source de la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'as-tu déjà accepté dans ta vie? Voilà la simple des choses que nous nous posons. Prions. Seigneur, une fois de plus, merci de nous avoir parlé. Personne ici ne peut se justifier au devant du temps, commençant par moi, qu'il est exempté de cet avertissement. Personne ne peut même se poitriner la main, dire qu'il est digne, qu'il est capable, si ce n'est que toi seul. Nous te recommandons à toi selon nos faiblesses. Tu es notre Dieu. Aie pitié de nous. Ne nous délaisse pas. Ne compte pas nos péchés, Seigneur. Ne compte pas nos faiblesses. Souviens-toi de nous des sacrifices que tu t'es sacrifié à la croix pour que nous soyons sauvés. Dirige-nous vers ta vérité. Que le Saint-Esprit nous conseille, nous donne l'intelligence spirituelle de séparer le bien et le mal, de choisir le bien pour qu'on vive. Aidez-nous à t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Préserve-nous de la perdition, nous sommes tes enfants. Tu nous as créés, tu nous as dotés de capacités uniques, nous sommes uniques devant toi. Tu es fier de nous, Seigneur, de nous avoir créés. Mais sauve-nous. Sauve-nous du péché. Sauve-nous de l'amour du monde. Sauve-nous de tout ce qui ne te glorifie pas. Donne-nous des capacités célestes, afin que nous puissions être des enfants. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Voilà. Nous vous invitons pendant 2 minutes avant de prier. C'est bon? Prière de vous apprêter avec votre jeu de fleurs et avancer. Mitch. Le président Mitch. Le président Mitch en place. Prions d'avancer, cher président, avec tout le respect. Est-ce qu'on va avoir 2 minutes là? Oui, est-ce qu'on a 2 minutes? Le président Mitch en place. Le président Mitch sera suivi de l'officiel Bana Matadi du président Flavien. Officiel Matadi. Officiel Bana Matadi. Officiel Bana Matadi, il y a président Flavien. Batende Bomoko Sabret. Batende Bomoko Bobo Mama. Batende Bomoko Bobo Mama. Batende Bomoko en place. La famille Ekoulou. Non. La famille Yonga et Loko s'apprête. La famille Yonga et Loko s'apprête. La famille Yonga et Loko. Bobo Baté de continuer à se recueillir.
suivi de la famille Dionga et Loko. La famille Ekoulou s'apprête. La famille Ekoulou. La famille Ekoulou. Alors la famille pouvait dire merci à Baten de Gomoko d'être venu. La famille Ekoulou, avec tout le respect, avancé. La famille Ekoulou en place. Suivi de la famille Samba. La famille Samba, apprêtez-vous. La famille Samba. Famille Samba. Famille Ekoulou sera suivie de la la famille Samba place. La famille pouvait dire merci à la famille Ekoulou d'être venue. Merci à la famille Dionga et Loko d'être venue. Merci beaucoup à la famille Samba. Là, c'est le requérement. Alors, en face de moi, c'est votre tour, veuillez vous recueillir. Awa, liboso na biso, bokoki kopusa na pe, bo se recueillir. Monica de Paris, Monica de Suisse, Monica qui s'appelle maman. Mama na olela ondeni, mama na obanda wapi na osukisa wapi mama na ngai. Mama na obanda wapi na osukisa wapi mama. Mama na ngai mama. La famille éprouvée, famille il y a maman Monique, va s'apprêter. Famille Kassoula. Monica, mama ni pasalanga, ni pasalanga ya. Maintenant, c'est la famille
Après la famille Kassoula, pardon, la famille, voilà. Les cocos alignez-vous déjà ici, les cocos. Les cocos Malonta. Papa Monique Banzou qui était là, qui nous a été cher à Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme qui fera son père, sa mère s'attachera à sa femme et deviendra une seule chaîne. À partir de ce moment, nous sommes mis des paroles dans la vie de Dieu, et c'est couple de Dieu qui existe. Dieu est ici de son pays de ma personne. Dieu doit continuer à mener sa vie. Tout esprit que Dieu a la volonté de Dieu. Pour toute personne qui peut venir pour contrôler cette famille, je donne l'ordre maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette personne soit élevée. Les premiers, il y a un akata à comment la passe ma case. Ma quelle est le bachaka ya fête. A tongol mutu mutalo bagate. A tuningai. Ma quelle est le wane yani. Gabi ma quelle est les aya bonne année. Bazo sepela. Bazo sepela bonne année. Le pays a été la bonne année. A sepela lobi Noël. A tongol mutu. A simarango a lobi nangai. Omanga. Mukolo makambo izaraka. Makambi makebele sobe likambo ekwei makambi makebele menzabe na likolo ayebi nabi yoza na pasi ona nino zolo bamaloba makasi boy aseke moke alobi na yebi soko sobe likambo ekwei makambi makebele dogo makambi zala kebele suka liloba na ye yango wana pesa ki pasi wana ezalaki les premières les deux à Joko Bassus, le matin, les 3, les 4 filles, il y a beaucoup de les 12. Il fait passer. Le vendredi, il camarade, il a commandé qu'on aille dans un découraillé. N'a pas la bayebi. Et ça, il a passé. La tigale a boyé. Et je l'ai d'accord à la poutre pour le matin. D'accord à la paix. Donc, on a joué mon âme. D'accord à papa. Merci. Merci, c'est grave. Je vous remercie au nom de la famille. Nous allons partir d'ici bientôt pour le cimetière de aujourd'hui, je vais parler. Et le sang de Jésus couvre. Et personne, et alors personne ne peut avoir l'autorité sur vos deux et sur vos enfants. Je le déclare au nom de Jésus.
pema osali kosala na omema pema biso mpe tokima soki ya pembe lokola yo tomona bakoko lokola yo mama tozalaki na posa na yo mama tomekaki nyonso me nzambe adeside mama epema mama merci je t'aime beaucoup mama pema La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec Dieu. Vous bénissez. Naye kobondela Tata Nzambe naye kosambela po molimo naye mopema nesengo Puisse bénéficier de ce yo tata yamba ondako ya yo naye kobondela Tata Nzambe naye kosambela po molimo mwaye mopema Bona pelimo santo sambela Nzambe tata meseni kokela biso mawa mpe kolibisa biso olongoli ndeko ya biso Monique Panzo lelo ayambaki yo mpe atiaki motema na yo okotisa esika mboka esengo alobiko tokobondela bongo kombo ya kristo na mei mokonzi ya biso obileko biso seko Alléluia, Alléluia. Bomoi bo bato balamo bozali yo maboko ma Nzambe nsima ya liwa bakoyoka mpasi te. Alléluia. Mokonzi aza na bino sango elamu lokola sango Yohane akomi lipasi ya suka Yesu alobi na bayekoli baye bozala mitema likolo te boyamba Nzambe boyamba mpe ngai ndako ya tata wa ngai ezali na biteni mingi mpe na kokende kobongisela bino esika soko ezalaki bongo te pele nalobaki na bino boye te kasi soko nakei mpe nabongiseli bino esika nakozonga lisusu akokamata bino mboka ngai na ntina te esika ngai nazali bino mpe bozala boyebi nzela ekokamba bino esika na kokende lokumu na yo tosangani mpo ya mama wa biso Monique toye kotika ye o maboko ba Nzambe toye kotondo Nzambe mpo azali elombe na boyambi wa biso mama asaleli eklesia awei na basakramento inso apemaka na boboto toye kotondo mama Monique mpo ya maimanso azalaki mpo ya paroisse ya biso ya Saint Alphonse Nzambe oyo aza bolingo Nzambe o mama Monique asalelaki ayeba kobondo mitema ya balibota wa biso mama apemaka na boboto mwana wa eklesia ateyi balibota azala ndakisa mpo ya bino bana mpo ya bino balibota kowangana boyambi bwa yo te sika toye kosengela mokonzi abomba mama wa biso bongo bino balibota mitema mizala likolo te bandeko de la Nzambe mpo ya ndeko ya biso mama Monique Kristu ayamba ye mpo ya ndeko ya biso Monique na batisme azwaki bomoi bwa Nzambe mokonzi ayingisa yo lisanga ya basantu mpo ya ndeko ya biso Monique Panzu azali kokula komuni yo mbala na mbala mokonzi asekuisa yo mokolo mwa suka tosambela mokonzi yo ozali motema
mpe bayebali basaleli bozali ye malamu mokonzi asolisela mokonzi ayamba bango mboka ye ya mwinda tosambela. Mokonzi yozali motema ngolu ndima losambola biso. E mokonzi ndima losambo tosambeli yo po ya ndeko ya biso Monique Panzu awei olongola masumba ye azwa libiki tubondeli bongo kombo ya Kristu mokonzi wa biso bileko biso seko yambo tobanda milulu ya basu na babenga balegionnaire po ya losambo ya susu kolanda bendele ya Maria salisa biso tete ya pai na molema ekosia elike ya senayo esa bisoko ya mibofasi otikala bobele motema mbibo esa bisoko ya mibozangi tembe okotinda biso tosala misala minene oya kopesa mpe ya kobikisaka oya miboyi okolakisa biso nzela te tosala mosala na motema moko topelisa mibai biso okolingi yo tokamba bato bazalitolendisa bayebalemi tosalisa basumuki babongola motema oyambi boyi otambwisa biso nzela ya kokotesima ya itumba onse tokutana lisusu na baninga balezobamoyi pote na nguya ya ya sekwisisa mama Monique akotisa yo molongo abenge azongisa yo maboko matata bongo wa biso mama Monique ayoka esengelo mama Monique azali mpo ya nzambe mpo ya maimaso azali mpo ya biso tokati ya biso mawandeko mawandeko tata oyambaye o mawandeko tata oyambaye o paradiso tikaye apema na ye o paradiso tikaye apema na ye mawandeko mawandeko wabiso ye mawandeko mawandeko wabiso ye nzambe tata oyambaye tata wabiso sali olikolo Maria Losako, la famille de Vendée, Bazou Mama, Maria Losako, Nzambe ntangolu tokotika ndeko ya biso Monique maboko mayo
tozali na elikia enene tenda seko mokoma suka elongo na bato baso bawe boyambi Kristu e mokonzi tokotondo botondi kwa malamu manso opesaki Monique ntango azali na ino awa onse mana manso makolakisa biso bolingi bwa yo makolakisa mpe lisanga tokosanga na baso na Kristu e nzambe ntango olu tokosenge yo otandela biso matoi ondima losambola biso oyamba mosaleli wa yo a biso mama Monique Panzu oboka ya yo biso baye totikali na ino a onse tolendisa mitema na bateyamba yo obondela bongo komba Kristo mokonza biso obileko biso seko amen ye mokonzi oyokela mosaleli wa yo Monique Mawa azali kotosa yo sika wazwa etuku omokili azalaki na boyambi asanganaki na bana bayo na bolingi boyo bondeni osangisa esikawa na banzelu mpe na basantu bayo oyo ya Kristu mokonzi wa biso amen Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus mama ya biso apemaka na bokoto à rendre hommage à Souka de Parole, la Bolonga, à rendre hommage à Souka de Parole. Bakoko, Bautiko, Boya rapidement, Bobo se recueillir, ça va préciser là. Voilà, va se recueillir pendant 2 minutes. Oh les gars! Avancez maintenant, prenez le temps, comme ça. Avancez pour que les autres regardent. Oui, avancez d'abord. Les autres, je ne suis pas là. Veuillez vous recueillir et garder votre position. Vous tenez là, vous pouvez garder ça, va terminer là. Merci maman. Merci Monica pour tout. Maman, t'as ici biso sagesse, intelligence, la connaissance. Merci maman. Oyo nous entendons ça la maman oyo la kisa biso maman. Merci maman la vraie. Maman, police biso bien maman. Merci. Merci pour tout. Je fallait la nouvelle voir ma life maman. Eza mukano nzambe maman la life. Merci. Merci beaucoup. Ah maman, tu commences à penser à remonter dans le cimetière maman. Merci pour tout maman. Merci moi la tsukaye yo maman. Maman benga anga sumbira ite. Akomanga ko tenga moi la tsukala ngai. Fermé. OK, Bakoko Fiko, bossila. Bien dans les Maman bota bana na e. Voilà, maman bota bana na e. Voilà. Voilà. Bana ba beti tolo ba oui maman bota bana na e. Tolo, deux ans pesa pour pambo la génération nyoso na ko maman. Yes. Voilà. Mosu sangwa nezoya. Mosu esilite bakoko boza na kini. Mosu sangwa nezoya. Mosu sangwa na. Wow. Amen. Amen. Voilà, je crois que c'est fini. Responsable à Bakoko, numéro 1 à Bakoko à ramasser en haut. Voilà, monsieur Soman avant. Vous êtes béni Bakoko. Amen. Maman Monique Abota Kibana. Ah, Bangwana Bakati Kapo. Adis qui t'a raté,
maman a besoin de rien. Donc, Kakola a été ici. Maman qui est dans Boboto, maman. Ok. On est fiers. Très bien. Ça la fière, la biso banana, maman Boboto. Chers assistants, nous pouvons déjà nous lever. Merci, maman. Donc, côté Madija, nous avons fini. Nous allons procéder à présent à la levée de la dépouille de notre héroïne, Maman Monique Pango, qui est là. Voilà, sécurité, soyez en place. Là, le corps étant levé, ainsi s'est permis la grande cérémonie d'hommage à mémoire à notre solidarité, Maman Pango, qui est la Monique. J'ai dit et je vous remercie. Nous allons sculpter les copains. Nous allons nous retrouver papa nasepeli mingi mpona mituna wana aza na esengo monene mpona kotatola ndenge tobanda kovivre na mama Monique Pango tovandi bien bambula ebele nazwi ye na likambo moko te ye mpe azwi nga na likambo moko te azalaki lisusu moninga na ngai te azalaki loyaya na nga bana mpe kuna na poto babanda kobenga nga mama leki babenga nga mama leki na moya lelo yango wana pasi ezwaki ye nazalaki na pasi makasi bana bazosala tu baosomba bakisi baminganga badoktere bazotraite
changement exact donc banda ko sala nga passe tindenge to banda ko lala kuna azana maladi azo kende kuna tozo lala tozo vanda te mokolo mobimba na ko vanda kuna ko mona 0h30 na tiki bango na ye na ndako po mobali pe awa akoma na ye kaka banel donc mémoire kima kaka boy ti ayebisaka ngai kotika bana na ngai te kotika bana te baza bana na yo awa ozana ndeko te ya mama moko tata moko ngai pa wa ndeko ya mama moko tata moko azalaka te biso mibale toza ndenge moko tokutani azali mwana mama tobanda kobenga na bana mama tokokende losambo biso mibale tokokende kobonda bato biso mibale tokokende ba réunion ba matanga biso mibale bayebi ngai babenga biso mapasa place nyonso tu tozalaka biso na ye soka vandi pe na ndako okomona tindi moto kendo bengela nga omanga ya to solo la mama pe to ye to vandi kuna journée mobimba ti lambi pe to ye to vandi to solo lilera kulala na tiki ye to sali chapele ngana zongi ya tikale tongo lisusu ndenge moko soko isalanga pasti ndenge na zabu na jana susi makashi na ndenge likamu oya zoake ya mwana oya kufaki kuna na mikili na tikala iko yebisa yete mais tango to komi kaka les 4 heures changement e bandiko mona na pai na ye ya mabe alingi lisusu ko lobate ko solo la te mais to yebisa ki yete molimo e lakisi ye esala kinga page soko na zo lesa ye okomona azolia na matata yaya olia ka bien to solo la ka bien tipo mela ka bien obie ba jiba sombeli biso to mela ka bien soko yo banda kaka lelo les premiers to solo li bien les deux na kei kuna donc ma solo sili azoko ko lobisa ngai te akomika kanda ataba bengi ngai yaka yo na yebo zala ka bien soka moni ya bandiko seka bandiko loba soko yo na ye changement na ye kota ke to solo la ka suka les premiers les deux abanda ko loba lisusu te les 3 les 4 mwana kufaki to yebisi yete na lela kite na lingana kota boy na lopango bato babimisi ngai lokolo zolela kokota te nokoya koya koyoka okomona na vandika libanda wana nazolela kana ngai soko babondele ngai na tiko lela na koti kuna kaka boyiboyi ti mokolo oyo mandi wana ezali le 12 le 11 na kei na tongo na moni moto ça ne va pas na bandi kolela bapekisi ngai tika kolela wana ozolela ozobenda esprit mabe nakangika motema te mpo na moni changement ekoti maboko ekomi pembe pema ekomi kaka ya pasi dongo na moni moye susa koloba te ale le 12 oyo aya kokufa na moi mofimba kaka kotelenga na kaka bongo bazotia bamai ezokende te bazotungisa ye na kei na moye na lobe eza te ke botika kotungisa ye nzoto aya eza lisusu te esalanga pasi kaka mokolango wana le premier abenge ngai makelele ya nini ngabi eza bonane ye moko atomboli maboko asepeli noel ngabi noel eleki déjà samedi oyo eleki lendi eleki noel ezalaki awa nde bonane asepeli atomboli liboko aseki kaka mokolo wana le premier ya suka oyo nyonso etikali le 2 le 3 le 4 tobanda kosolola lisusu te ndenge kaka yebisaka nga le premier wana oyebi soki makambo ekwei makambo eyaka minene ngabi makambo nini yango ekokweya makambo ebimi ebele alobi avandi aseke moke soki makambo ekwei arepete lisusu soki makambo ekwei makambo ebimaka ebele ndenge na ndenge makambo eyaka ebele soki likambo ekwei makambo eyaka ebele abi yango likambo yango nini ozobangisa ngai wana le premier ozobangisa ngai likambo ka moko oza koresite ngai nazoyeba lisusu te ke mwana kokufa le 4 mais molimo deja ese elakisi ye kaka ndenge tosololaki le premier wana conseil apesaki ngai bongo kotika bana na yo te bana oyo baza bana na yo bango mpe bakotika yo te ngai mpe
otiki nga te nga bina kotika yo te na otika kotikela yo te ezala mabe ezala malamu nga nazali na yo ndenge nazoya kosukula yo ndenge nazoya kolesa yo ndenge tozovanda ebongi nde mosala na nga nazosala ezala ozala na bomoi mpo oyeba ke ntango leki na ngai azalaki tala mpasi bamonelaki ngai ta mpasi bamonaki ngai abeti naleki moke mingi ale chance mpe na mwasi ya ndeko na ye wana ayaki mwasi abuja mabeya tokomi bato misato tokomi misato na ngai na mabeya na Beatrice na nani Abetine beya na ngai yo manga tozosangisaka mpasi kobalusa kolesa kopangisa kosala boye ti ndenge ayaki kokufa le 12 wana na butu na 23h01 atiki ngai na motema pasi nzambe asunga bana bazala na maboko ya nzambe molimo moko ya mabe ya biso wana ya bibonda ezala lisusu te susi nde naza nango yango wana susi na ngai naza nango yango wana bana bazala kimia ngai nakotika bana te bango mpe bakotika ngai te baza bana na ngai quartier mobimba bayebi ngai na yeke bazalaka leki na kulutu batambolaka bie sekele ya Monique Panzo okoyeba ngo na Omanga Marie José mamo pe yango wana ndenge naza na susi makasi susi na ngai nayebi te ekosila mokolo nini mpo soki natali bana natali esika to natali ndenge tobanda kovanda biso mibale na lopango osala nga mpasi naza nango na sikoyo banda akufa papa na ngai photographe nazala na posa kolia te surtout vendredi naliaki eloko te nabuyaki komela na te samedi mpe lobi tokoki kokunda ye naliaki eloko te ti ndenge nayaki kozonga ti siko nde nazali awa na ntongo. Merci. Napesi merci mingi mama Monique azaki mama boboto mama malamu tovandi na quartier natikeli komona mabe na ye te ya mibale nga na beli makasi ye mpe abeli na bandaki na kotala ye te nga nasali 4 mois na maladi makolo moya kotambola eza te ye mpe abela tobanda kotala na te siko ntango nakomi malamu nazoketala mama Monique mwa kosolola na ye boye eza te natieli komona mabe ya mama wana te mabe na ye namoni yango te aza mama moko malamu tovai na ye bien soki mbila ekoli na nzete eteli ayembango momi naza na mbila kuna omonaki atielinga mbila soki matembele eboti ayembango momi matembele ekoli mama okobuka matembele te abana okabelanga matembele mbila soki pe naza eloko te ngambi mama Monique na anzala bia leki na nga tia kodéranger ngai yaka omona tanto loso akabeli yo tanto fufu akabeli yo moko mosusu aye na makemba abi mama makemba yango oyo nasoma makemba wana nakenda yango na eglize napesa na basala nzambe bapesa merci nazalika makoloba mingi te natieli komona mabe na ye te toza bato nayebi te mais nga na ye mabe eza te problème eza te tovanda bien tovanda bien bino bana bozo exemple ya mama azalaki mama boboto mama malamu na quartier mama Monique aye na bikalungu euti poto abi momi naza bikalungu mibale ya kokalinga biloko kosomba te nabi mama yaka nango nasombi bikalinga wana $5 na prix ya bien aye na pièce la mama moko somba te ngabi te mama na mbongo te nasomba te na sepeli makasi bana baye bayambi biso toke kotika ye tina toke na morke tozwi mama na morke toke kotika ye na lilita bakundi ye toye kozonga na ndako tokomi na ba 20h ba 20h tovandi wana ti soki ba 21 tolongwaki wana topanzani na sepeli mingi bino bana bozo exemple ya mama apesi exemple na quartier talaka bato tozaki fulu nombre na mama na ibemba mama boboto mama malamu
ake na kimia nyonso to tosepeli naza na mingi ya koloba te oyo nalobi yango wana. Merci. Thank you.